Timangolo, esprit mabe, complexé, rat, jaloux. La soukana jaloux, tu es parce que la vérité, la soukana jaloux. Tu es baro déjà. You me mérite l'inarrête. Mais venez biso mukuluana. Et ça rapona baramboyo. On a mutemano. Combien de fois finga jibimpiana? Combien de fois yo jana? Combien de fois ton héritier bo méritier? Combien de fois tinda ba petite sœur o tinda gloire langa bo méritier? A finga héritier, a filmé hôtel héritier na Angola. O linga no pe héritier te? Yo linga rejoint mutu yo. Donc quand il fallait du 3 trophées on a embryo mutu. Embryo mutu ni sans esprit. On esprit te ou jana? On esprit te? Au moninga tanga du 3 trophées ça les fortes. Ça l'effort, yo beta si trophée ton dimanche soki oza mobali. To bisa bino basala la comparaison bongo te di. Tant mutu mo za trop faible, aza ujana. To benge ujana par rapport eza ujana eza to na ko expliquer ben internet sur bot ba comprendre biso siko bot ba landa biso c'est net moment. Bo excuser pour excès quand c'est mati mabe na ninga liboma di. Bo simbi presse 4e pouvoir na monde Ken Pia na Makizembe. Place aza ishan lanza ma do protéger mais akobima. Musicalement oza ujana ya to bengo ujana po oza na niveau ya si bando banda carrière na non ça la fierté morote ya danger li bana mboka di to betelo bravo na barumbo ça na ba Kinshasa to bina ona ba bara Kinshasa na ba discothèque ba Kinshasa même pe a to bina ona ba boîte na ngolais ya communauté congolaise et pas venir biso Serge Tata ki beaucoup les beta mais internationalement ne to lo ba ngolais ba yeba ba bina yo zate di ona niveau ona te di jaloux tu comprends nous déjà tu comprends que bozo banga contrôle et puis bana kini na zoya kini on a tige oyo tellement na victoire to kolobela contrôle na bino tige oyo to memango na changu précisément na quartier to kolobela contrôle na bana changu tige oyo okende na Gombe okende ba district nyonso pour na kolobela contrôle ba Kalamu partout na Kinshasa to tambola na tige oyo Orosili, ça la pénaliste. Non, si c'était. Ça la pénaliste ya bateau ba olo ba vérité, yango zo blessure bino bozo kanga bango. Après ken pena ça la pénaliste. On comprend. Ça la pénaliste, tchanga pena kati. To kota kashon to bima. Eloko yati. To banga ote, to sengo pardon pété pour to fingi ote di. To expliquer onde, il faut pas se comparer avec Fally Ipupa. Il faut pas même oser. Ane o sombi karni. Ane o. Carnier cher oyo sombi aneo wana l'arte on l'a na 10 000 euros wana na ba coproduction faut tant que c'est on ba lifanto wana l'arte non joue l'arte na musique ne pêche l'arte non les la musique était au lire la ba nzembo te la ba $8,000 ba $5,000 na ba la ma banga ba $200 yo pena musique pena YouTube photo pena ozo pena paquet na YouTube à tellement $50,000 so YouTube kaka. Yo de YouTube c'est foutao. Yo so production concert à $36,000 à Pambao. OK mboka moi libanda ta $36,000 à Pamba jaloux. Okoyoke la Fally jaloux, oko mataratidi. Tant yo zo que la Fally jaloux, tant yo lingo contre Fally, isa kenda. Tant alobaka trop d'avance ata la mona roza musika. Jaloux di. Yo kanso kangi piendo kangi sikeni bana ninge salini. Yo kaniso kangisi ken pena ningi esali nini esa pane bolo eza pane eza ko lia repo ponanga apemi pena kitoko aza l'aise chamba kitoko bazwelie aza très à l'aise jaloux ujana oza toujours freiner ozo lingo zapato alito bato baozela na monde yeba ki bato baozela album afali o eza bato bazela album noti album afali yembi ba grand messie ba grande dame aboki ba grande femme comme Elodie Fefe na Hamburg ayembi batu minene zo album afali tala bato ya yembi zo na album ne ocholi kaka siko tala bato yo yemba on a la différence yena yo yemba batu bateka ba masanga na ba jobu bana ba bar na jobu bateka ba masanga na jobu yo yemba batu minene yo batu ni yo yemba mbongo na album non jaloux monde entier rendez-vous du monde avec King, les seuls Congolais, ça la fierté en Mboka Libanda. Les seuls Congolais, bazo benga Libanda en Mboka. Pas que ça trophée à en Mboka. C'est King Fally Ipupa. Total respect. Tous la contrôle, tous la district, tous qui dit baté. Yon tous zongi di bango le système ya tige. Tous la bango su qui dit baté. Tous la suna bino qui dit baté. Pour bolobi boyebi robino mundi bouté mais c'est un tona.
C'est étonnant. Bon, bête musique à l'okuta trop, ben internet. Est-ce que Oudja n'a pas yeba robinote? Oudja n'a pas. Donc, pour nous le baraka, tout ça a tenu une question mon robot. Au lobby malamu, il y a petit na yo, il y a frère na yo. Mi c'est le quoi yo. Et au salon. Pour moi que ozobanga kaka, ozobanga na robino. Ah! Fallait en plein succès. Fabregas a plein succès. Bah 2 ans passés. Bah tout n'est pas Fabregas alors bah clair. Petit nanga Fabregas maestro ça la boulot bien boy kitoko. Mais comment yo ebi Robin Mondi bouté o ebi Ken Piana Makizembe. Ah! Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan éternel Kenaya. Kanda taba ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerwan éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour, bonsoir, ben internaute tout bon on a vu ça c'est net moment, c'est bien moi papa Ngeli Ngeli mi genyema.
puissance tobisaki bango vérité romrie bango romrie bavi na bango di po bokosi bakongolais trop bobeti musique ya lokuta trop bobeti musique ya bafantaisie trop bokosi bana mai trop bokosi bana kini trop. Alors Blaise Bula c'est les Bula ve na biso alobaka kini bakosaka yango te di kini ya bana ya kini tozongisi tige mpo idéologie ekokufa te di tozongisi tige na nko tozongisi tige ebani na Angola, tige ekende Kinshasa, tige ekende Afrique du Sud, tige ekende partout dans le monde mpo na koya kokabola vérité na bainternet na bato balingaka biso mpo tolobaka vérité di tozongisi tige na nko kini bakosaka yango te kini ezalaka ya bana kini bazobanga nini bozobanga nini sans actualité, sans impact, mouvement pays, mouvement sili, sans impact, sans succès, sans actualité. Tu sais que bino, bakosaki bino trop. Et là, la vérité en oué, la vérité en oué, tu commences sibi bakache, tu recota bakache on a dit, tu recota tu on est là, tu recota on peut te robima. Bercy mon route boma yimut, à côté kacha bimi, et bon ok ni piana makizembe, à gobima. Tokota bakashon tokobima bokolesa balar wana bolesa bosa bere grave boluka solution le point comme na piscine obongisa ma parking comme ata 4K boluka ba solution ba faire mususu mbongolo epesaka bakonzi lukina ngo solution mususu lukina ngo solution ba di fontono mususu ba otanga te lukina ngo solution ba di fontono mususu ba zali parpier papa lukina ngo solution dit au lieu de laisser battu, va faire souffrir battu. Et puis on dit ma souffrance on n'a pas toujours la vérité. Bino bo fingi bat na internet pendant 12 ans. Au commissaire wa journaliste basi ba momi na yo, ba fingi la ko battu. Au bosani. Oso comprendre ga ndezo kola, bo beti musique ya lokuta trop bo kosi peuple congolais trop. Alors vérité ko kitango ya vérité yango ebetidi. To te ya bino vérité. Plaisir ya trop. L'orchestre monene F victime. Orchestre gaillard, orchestre stable. En Afrique entière. Orchestre oh le loza stable. Le ton a confiance en orchestre makosiko. Pour siko le to so na bino orchestre morote qui en Europe, bazonga complet. Bazate. Félicitations à batutu ba travers na fali pour handicap la merveille en commençant par chef atelier. Tina Mutambonda. Félicitations. Bokepe en Europe. Bokepe na Mputu, Canada, Poto Solo, Canada. Ba momi bazawana, la rezawana. Makambo zalaka wana, mais ba noko tout bazongi Kinshasa. Félicitations. Boza stable, boza félicité. Lelo oyo to mona ba journaliste te baleka ba félicité bino. Ba oyaka ba finga bino. Soy mora akimaki mais héros. Ah! Mais héros. Bulungo mona marka nani nga olega wana. Banda ko finga me bino boko kende wapi. Ujana orchestre na bino boko kende wapi. Boko beta wapi. Na preso kangisa batu. Benga no benga ba ministre no bazaka na ba Kenya. Benga ba ministre no bazaka na ba Angola. Bosala coproduction de bosala ka. Pour producteur ni ngo ni ma dépenser mongo pa na yo. Na mboka libanda. Tous les concerts obeta na ba pays libanais zaka ba coproduction. Angola dernier concert na yo coproduction na mista na Kenya coproduction na mista na ozana actualité te ozana impartité orchestre ekufi ba misi bazo souffrir ba misi baza sans bakar bazo malila potokala orchestre ekufi so orchestre ekufi luka solution orchestre nous allons trop jeune papa ujana oza trop jeune luka solution yo ko sala te c'est une tactique de Jésus makasi ba betaka likofi na mbeli te di eloba kofi olomide ba betaka jamais likofi na mbeli. Alors le king Fally Ipupa total respect na orchestre na bokangisi Ken piana to comprendre des jeunes bino bokangisi Ken piana boma actualité bino bokangisi Ken piana nde bomi actualité ya Canada ya Fally Ipupa na orchestre ne nde bomi actualité ya ba trophée ya ba mérite fala jouer nde bomi actualité ya le 2 novembre album Contrôle les Obima. Et c'est un autre actualité on a dit.
Pour mbanga rotika la mbanga vérité, rotika la vérité, fallait pour passer 3 trophées. Oh yo ujana bando bana musique. Non zoati. Bando bana musique, non ba benga ote na Amérique, non ba benga ote o yo zoati nanuti. 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 Non ba benga ote. Alors quand ça ken piana, tu comprends j'ai pour et là quand c'est les motifs ezoe banate. Boseli tricage asambite makala c'est bon akobima bo bexi kuta bara mutabima di aobima et puis okangisa bate bela non si c'était osili sabatu na okangisa mais vérité et otika la vérité oza la niveau te orchestre kufi luka solution na orchestre avant le connaître solution orchestre na yojana avant le connaître solution orchestre na bana le connaître solution bana fo batanga bana na fo batanga so dizo na la bana fo batanga bana fo bakina na chiki batangi bana baroza la na retard en chiki te di bana tout fo bazara na bana tout bazabana na oka nze mo pa Fabrigas maestro na pese mbote pesa za ata mwana baba zali kaka mwana ayembela Fabrice Nseka boss américain pesa za na pese lo sakodi ata mwana baba zali kaka mwana kaka mwana kizengi mwana ngaizo bana me tangisa bana mwana kizinga za mwana fatanga école ba baba kuti zalaka tangisa bana mwana ndoki pa za mwana tangisa bana ozo kana otangisa bana te mozo makasi na okelesa batu mongo bakanga batu di ozana succès te nzemu nuni ezo beta siko pour siko nzemu ekangi année ekanga année prochaine ekanga ta 3 ans kana cycle ba jaloux okosela vene besoin de makambo oh ve jaloux oh ve yonde jaloux numéro 1 ba congolais et puis jaloux ba ministère congolais you know linga perichete quelque chose a freiner botine na wenge quelque chose ba bonne relation yo linga erichete monde entier bien o oza suka na jaloux olinga ba tu ba joite on comprend code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti bato mabaku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela mombaka ngawe. Yoko mumimene yoko yo zibe service Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Et comme ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Ozala kipesi. Lou. Puisque j'ai service na janvier dans un kati Angola. Brazzaville balai. Omoni kuzanga kuive jaili we mubimbo neo. Na Brazzaville dans un persus wana j'ai service bato bele bazokufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si ne lop mobimba. Bato bofani na France. Bozo ko kende na Rennes. Bo uti Lausanne, bo kende na Rennes. Bo tie biloko na bino bozala na Paris. Rennes. Biloko wana nyoso toza kuya. Non papa, aza mundele te. Congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka ka pe sérieux boy. Merci. Kosanga mwandam. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe Ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Ti mangolo, esprit mabe, complexé, rat, jaloux. La souka na jaloux, tu es plus que la vérité. La souka na jaloux. Tu es baro déjà. You me mérite linga raete. Mais venez biso mukulu wana. Ezaka pona bakambo yo. On a mutemano. Combien de fois finga jibimpiana? Combien de fois yo jana? Combien de fois ton héritier bo héritier? Combien de fois tinda ba petite sœur okutina glo langa bo héritier? A finga héritier, a filmer hôtel héritier na Angola. Olinga no pe héritier te? Yo linga rejoint mutu yo. Donc quand il fallait 3 trophées on a embryo mutu. Embryo mutu ni sans esprit. On esprit te ou jana? On esprit te? Au moninga tanga 3 trophées ça les fautes.
ça l'effort yo beta si trophée ton ndima soki oza mobali to bisaki bino basala la comparaison bongo te di tant mutu mo aza trop faible aza ujana to benge ujana par rapport eza ujana eza to na ko expliquer ben internet bot ba comprendre biso siko bot ba landa biso c'est net moment bo exciser pour excès quand c'est mati mabe na ninga liboma di bosimbi presse 4e pouvoir na monde keni pena makizembe place aza ishan lanza ma do protéger mais akobima musicalement oza ujana ya to bengo ujana po oza na niveau ya si bando banda carrière na non ça la fierté morote ya danger libana mboka di to betelo bravo na barumbo ça na besoin de ba Kinshasa to bi na ona ba bar Kinshasa na ba discothèque ba Kinshasa même pe a to bi na ona ba boîte na ngolais ya communauté congolaise et pas venir biso Serge Tata ki beaucoup les beta mais internationalement to lo ba ngolais ba yeba ba bina yo zate di ona niveau wana te di jaloux tu comprends nous déjà dit tu comprends que bozo banga contrôle et puis bana kini na zoya kini wana tige oyo telema na victoire to kolobela contrôle na bino tige oyo to memango na changu précisément na quartier to kolobela contrôle na bana changu tige oyo okende na Gombe okende ba district nyonso pour na kolobela contrôle ba kalamu partout na Kinshasa to tambola na tige oyo okosili sala pénaliste non si cité sala pénaliste ya bateau ba oloba ba vérité yango zo blessure bino bozo kanga bango après ken pena sala pénaliste on comprend sala pénaliste changa pena kati to kota kashon to bima eloko yati to banga ote to sengo pardon pété pour to fingi ote di to expliquer onde il faut pas se comparer avec Fally Ipupa il faut pas même oser ane osombi karni ane Carni est cher au Yosomianio. On a l'art, on a 10 000 euros, on a coproduction. Faut tant que c'est l'on va tout. On a l'art, non, je l'art la musique. Musique n'est plus sur l'art. Non, les l'art musique était. Au lieu à l'art, ben zimboté la bat, $8 000, $5 000. Na ba l'art ma banga ba $100. Yo pena musique, pena YouTube photo, pena, oso pena paquet na YouTube, à $50 000 ce soir. YouTube, non, YouTube kaka. Yo d'ailleurs YouTube c'est foutao. Yo ce soit production concert à $36 000 à Pamba. OK mboka moi libanda à $36 000 à Pamba jaloux. Okoyoke la Fally jaloux, oko mataratidi. Tant yo que la Fally jaloux, tant yo lingo contre Fally, isa kenda. Tant alobaka trop d'avance ata la mona roza musika. Jaloux dit. Yo kanso kangi piendo kangi sikeni bana ninge salini. Yo kaniso kangisi ken pena ningi esali nini esa pane bolo eza pane eza ko lia repo ponanga apemi pena kitoko aza l'aise chamba kitoko bazwelie aza très à l'aise jaloux ujana oza toujours freiner ozolingo zapato alito bato baozela na monde yebaki bato baozela album afali o eza bato bazela album noti album afali yembi ba grand messie ba grande dame aboki ba grande femme comme Mélodie Fefe na Hamburg ayembi batu minene zo album afali tala bato ya yembi zo na album ne otoli kaka siko tala bato yo yemba on a la différence yena yo yemba batu bateka ba masanga na ba jobu bana ba bar na jobu ateka ba masanga na jobu yo yemba batu minene yo batu yo yemba mbongo na album non jaloux monde entier rendez-vous du monde avec King, les seuls Congolais, c'est la fierté en Mboka Libanda. Les seuls Congolais, bazo benga Libanda en Mboka. Pas que ça trophée à en Mboka. C'est King Fally Ipupa. Total respect. Tous la contrôle, tous la district, tous qui dit bate. Yon tous zongi di bango système ya tige. Tous la bango su qui dit bate. Tous la suna bino qui dit bate. Pour bolobi boyebi robino mundi bouté mais c'est étonnant. C'est étonnant. Bo beti musique à lokuta trop ben internet. Est-ce que Oudjana pena go yeba robino te? Oudjana ko yeba. Donc pour no yo lo bakaka, to so atuni question mo boy. Olobi malamu. Ya petit na yo, ya frère na yo. Mi se lo kwa yo. Et au salon. Pour mona ke ozo banga kaka. Ozo banga na robino. Ah! Fally en plein succès. Fabregas en plein succès. Ba 2 ans passés. Ba tout ne Fabregas aloba clair. Petit nanga Fabregas maestro ça la boulot ne bien boy kitoko.
Mais comment yobi Robin Mundi Bouté oyebi Ken Piana Makizembe? Ah! Donc ozobanga na Robin Mundi. Tala dego kosi ba congolais na musique na wana pamba pamba di. Musique locale, rumba locale. Ezaka rumba mole ba na ba bar na biso ba Kinshasa, na ba bar na biso na ba mboko ba pa na communauté de ba ebion. Yo Angola ba ebion. Papa toko tele melo kaka na vérité. Yo tinde ba petcho ba ko finga. Ba yo finga ki. Ba yo finga ki. Bo sala be émission. Bo sala be émission, bo lo bani. Bo kende wa bino bo nda bo ki wa bino. À part Kenya, pour botika na Kenya. Ah kutu 7. Bo meka kuti. Ah kutu 7. Ah kutu 7. Ah to fula shikito na nko. To fula shikito makino ana mbogo na nko. Biso mto sala mbogo yodi. Le sénateur Paulo Tudilo, Shalom Pesaza, Serge Tata Kibokolo. Tuzo fula shikito makino na nko. Alors bête de musique la communauté ba rumba na wana communauté imbanga. Ti nko. Neto sola boy dans une déjà shikito qui dans l'aéroport international Angola. Azoya ko yemba ba rumba ojana na nko. To fula shikito na nko. Oza ngra. Jaloux. Paulo Tudilo muta fula na mboko yo. Ozaka na Kinshasa place rokendeza tsedi. Place rokendeza te contre ça te marcher ça te. Tudilo a bendi film habité. Migi muni ndeni. To bena na ojana nanans. Ayo beta. Ba bendo yo beta o baluki la Paulo. Lelo on est au sur le internet. Ba pire petit na ye o bazaka na mboka oyo ba ko mo finga le sénateur Paulo Tudilo. Talent gratitude. Talent gratitude. Après bon on avancer te. On va avancer te. On avancer ndeni. Mais c'est mon nene soit des ans finga na ba yanki Angola ba maître Angola. Talent niveau. Talent niveau. Dis to lo ba vérité dit. To banga mutute. Pour vérité to banga mutute to finga mutute dit. To lo ba vérité. Bino finga we ranson jaloux. Ve jaloux. We ranson grand prêtre. Place à les États-Unis to pc balo sako. Igo de roi de la forêt. Grand prêtre Igo de roi de la forêt. We ranson. Papa social la foule à talate. Millionnaire mutambango. Azwa déjà l'art na vie. Kala. Vemo mutema malamu le roi de la forêt. Peut-être ça si on a les États-Unis te PC mbote na famille na we ranson te PC mbote na famille na. Tu comprendre que we ranson na zane mutema malamu. We rabato za mutema malamu. We rabato vrai vieux. Abimisi na biso bato le roi yo. Mo finga ngra jaloux yo ngra. Yo ne jaloux ezande yo. Ce to ba jaloux na mise qu'on les a yo jana. Très jaloux. Motema mwindu. Ils sont mon aware sur la kanisi journaliste. Banda ve wana banda carrière. Combien de personnes finga ve wana chaque jour na internet. O ba finga. O ba yaka na internet ko finga yi. Riba surnommé comme bon yo PC avec jaloux. Et c'est venant sans audace. O petit wana nani ya moi si on a kangisa yi. Kakipaka kokolo. Ntsone grand prêtre. Coup de chapeau parce que vous avez levé le roi de la forêt à foule à talatedi. Yo nous a jaloux. Vous êtes jaloux à Fali. Vous êtes jaloux héritier. Vous êtes jaloux yaba musicien. Imaginez-vous orchestre bo sali album na ba musicien bo sansi banzim boteki. Batu ba swim banzim na bango ba clip ezakati. Ozo boyo flora musicien na yo moko. Ba kinit. Ba mekozota. Ba mekozota visa eta ya ninyo. Ninyo mboko ninyo. Tocha mboko ni. Ata États-Unis pa mba développer ba kindi. Ndeba rotika la bango tu. Ba opena en mutsima mabe. Ba mo ba bisanga migi. Wala mutu te wana nani dokia solo. Komekate ya. Choto sabu. Bana mai bazo kemba. Mais tellement baza ba musicien na TV misaka face kitoko. Mais bazo kemba. Lukono souci ba faire amike miyene ti wana. Ko meka kuto voyager na bango tout ba oki maudi. Bango tout. Pour niveau ba ya bazo kemba, mais na face na ba TV ba misa image. Ozo moko na afingela ko batu. Ou afingela ko king roi musique congolaise. Prêtre. Patron, fallait pour pas mapango belle. Bakara chéri belle. Ya père Bakara ba 2013 te ba bon li 3 NFT. Dino surprise malamo na lo na Belgique. Fallait père Bakara na chassé. Et puis Bakara ils en attend. Yo Bakara no Hermo 2003, ba 3 bon lo 9.
ancien modèle car muso opéré na Angola soi-disant Porsche na Kwanza wana l'arte ko beta ko masula l'arte et puis ozo mutu no wana aventurer wana ayebi obeta guidarte ozo ya fingela ko fali ozo ba complexé abeta guidarte ozo ya wana fingela ko wera abeta guidarte ozo wana fingela ko grand prêtre roi Kofi Olomide abeta guidarte yendo flataka ye ozo sombele mwanini so ke poto na wana oye opele mwanini so papa toi na posa so ba aventure wana te toi na posa ba image na ba preuve toi so na posa teo ayeka ba ndo finga fali afingi Rambo afingi Tsone te aya bena bonne biso to yebo 3 trophées pour la fierté à la musique congolaise fali pour pas félicitations aya rapena boye ben clair 2018 elle aura moto voiture des stars avec une star congolaise millionnaire fali pour pas moto aya bongot bo lobani pour non loba mutu kanyo somi nani bo beti wapi nani bo sombi ba sombi yo ba sombi ba na musique yo pena musique ba somba consommer yo iso lia monga musique apa mongo ba to teka na ko banzemu apa ba mongo yo teka banzemu omoni mutu mo allo nzemo eza 8000 5000 ojumbo musique pena so lia monga musique obeta pena album sa oyemba mutu le pembo nde fala to beta tokos alembo nga tokos sa yemba mutu na kati samboka mutu na kati yo ko salon bo rejoindre ka fali bo biso pe to tika vérité te soki ba petit no ba tiko finga to tika yo c'est une vérité biso to na temps fingo te oza responsable père de famille to zon soka na droiture nzela di honorable Zakari baba baso le mola atikela biso mbanga tije yango ezongiti tije chaque jour na Kinshasa to ya na nko to ya olobila idéologie okufa ton si longtemps honorable Zakari baba baso en vie. Je suis de cœur avec toi, mon frère, là où tu es. Beaucoup de courage. Vous avez dit que tu bandé. Tu as dit que tu banga. Banga, bano balo ba vérité. Bano bazo fingati. Tu kena bango bongo. Tu kena bino bongo. So ba kansi ken pina bo vida tolita mutu morote. Trop focalisé dit. Vous êtes trop focalisé. Trop focalisé bo sani. Bo nani, bo beti wapi. Bo latini. Olataka non te bato basepela non olatati nde ngata na jeune garçon bona lula na TV nanu te Dieu me voit non na mono te ujana pena bo nyati nde to keboye Mirage Super Sony na rappelé bato Mirage Super Sony mon frère à moi pesa za na Belgique to pesi mbote Poli Gucci Fiston Manisa grand garçon na rappelé bato Mirage Super Sony mon yere lich kitoko non na mono to lati c'est pesa bato on a ba défaut belé mozora ba petit na rabango finga moto lekio de bandeliti sukadi alekio na bakar alekio na ba pane alekio na taille a bogar plus que yodi vous avez première image pour nous partager na bandeko to bazana biso ko batala rabiso ken pena makizembe ba fanatique tout bolinga ken pena robima aza mobali ba retourne fait kumelo pour mobali yema comme mobali yango esprit biso to Kinshasa wana to Kinshasa ne lo ezate pour la vérité to dévoiler toujours vérité de leur c'est ba preuve sans preuve bo le kana TV te ba ko le kana te bo lobani yo le kana TV a mo bokane bat o lobat o rebeta ba bengo wat mérite ni bo c'est dans mon mboka bo c'est la bato fa mon mboka o rozwani o somi mutu gani ba beti o beti wat o sombi ni o latini idéologie en te dit bon siko obeti nini osombi nini olati nini babengi yo wapi pa imoroti et pas imoroti mais bozana boyo cha mbanga kana secret ça ils ont contrôlé barumba tout kana secret ils ont contrôlé fiakoli et l'on tous les rumba et l'on l'album kana secret l'on l'album mba fia anzela et puis beaucoup banga sco contrôle tala barumbe beleza na kati merci na batutu balandi biso bo comprendre que bazo banga contrôle baromo ki na ba tricage to banga pe tricage on a tete to ya to fonte banga na tricage wana bo banga biso ki sasa te ngana oya ki sasa bo banga biso ki sasa te ki sasa ya bana kin na so ya ki sasa merci Kelly Tsumbo OGF c'est pareil
Elodie FF na Hamburg. Caleb Mokombo na Ngbanzu. Tino surprise. Na bela moi na bela. Tino surprise mutu nanga. Maître Rezen à Cape Town tourné déjà na mboka. A déjà na Angola tozo interview kaka na tijo. Après si bana mai tout bona da biso mote Elvis Maele Manda Chouva Veza Boulot Timba au moins il a transféré Elvis Maele Manda Chouva et puis Papi Messi patron ba ces jours na bango zo ki toko na Angola ana Luanda ba vana epic sana Papi Messi Elvis Maele Manda Chouva ba repos pour bango baza bana mboka o ba ozongi la diamant kala truti force toujours Papi Messi courage pesposa na ande konanga Elvis Maele Manda Chouva merci ta bana mai tout na Europe o ba na biso ba tout bolinga biso bo partager vidéo oyo to conseiller to pouvoir essayer ba toujours motiver ba fanatique à Ken pe na Makizembe baza la calme inchallah akobima et le gozati bazo banga contrôle le 2 novembre biso tout na ba bafle na ba casque na ba chombo to consommer to somba mwana mboka bazo banga fali ako frapper fort ba rumbo bomba betela itulu ba retourna nzambe mais pourquoi ka fali azara les premiers pourquoi ka fali azara na la pourquoi ka fali alobarate mais boulot des autres na place na bino mbanga bolingi pe TV ujano linga TV olo wani na TV tabara mose bela na okine bino malema livre ali no bimisa livre to tango na Kinshasa na banakini merci na batutu on a bossani à la prochaine fois to bimisa bino Caleb Mokombo une fois de plus Tangbanzo Caleb Mokombo David Lutete David mutu na ngai kitoko. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...